l'acquittement du prévenu Saï Saï, fiston, ma fille. Voilà, on va recevoir Chiquito sur ce plateau. Chiquito, il a plaisir de nous voir. Et à moi, Kala Poto Zoyo. Dernière émission, je pense que Zala Watana Omba, on a plateau. Mais les loromi leader et groupe Nayo. Ils ont plaisir. Naninga na neba obeta wana tokeni na onaji. Avant yolo. Sébastien Kungwati. Kotika ngati ngamoko na chambre ponye monte mama boko na katikati ya makobe. Sébastien Kungwati. Kotika ngati ngamoko na chambre ponye monte mama boko na katikati ya makobe. Monoko na kasi maloba ngati monsieur ndezoloba Sébastien Kungwati. Monoko nanga kasi maloba nanga te émotion dézoloba na place na ngai na panzi gardi oeza susu te personne imansolinga ngai bolingo yango moko en personne ekoma lovene je suis au film maman mosikano Sébastien naza lokola prisonnier sans visite azobeta makala tandis kaza na ye innocent ye akola père. Menino Kungwati, suis comme un enfant adopté. Namaboko ya Renoyo Asimata, mon amour côté. Quelle bonne chance, Junior Itoma et Boliwe. Sébastien Kungwati, comment il va conseiller? Comment il va conseiller? Et par la sentiment, n'a yon a zane maître nongeur. N'a plongé plus profond. On a cliqué si Kabakoni, extase. Tout sur un volto pour moi, ensemble, la vie qui pidon. Ajout social, et non c'est il est ça la kangaso qui est à la compétition. Mais ça bout en fou, mon aloi d'obimi premier. N'a gagné à 10% Salvador Maye. Après, mes Maye. On a bon aussi pour le faire, Sébastien Kungwati. Bon, maintenant, faut que je le le pena photo bimisa non mon ngala benga ki le lopo bimisa donc bimisa live deuxième partie donc dernière partie émission la ligne non au bimisa ba ozana parce que pas tout ba comme mituna Chiquito après son départ côté à Vena Ferrego la chair de poule les lots yo sala nini or ngala ebimilo yo zo sala na kuzu aba mbayo ayebilo yo zo sala Benjamin Biela ebi également mais ebi mambo Salomoni mambo siko bato ba otala yo na Congo mobimati na bapoto na Luanda ba Salvador ma no tangi yolo plus Luanda ba Electromass business qui m'a sengu très puissant mais ba ni ba yeba Chiquito qu'est-ce que tu es devenu en fait? Donc en fait c'est un moi discrétion parce que moni tant que ça les locaux kolingana nous te ba yebe loko zo sala et c'est un faux pena na sili c'est loko na zo sala pona ya na TV. Donc na royaka atege na mutema moto po mutabimisi to songolo pakala bimisi na embala moko loko emsune sili bienté vous en prendre na ekambala moko esenga pena na sili ça d'être na minute na sili si presque ba plan tout le tikali no ba dédicace mon bilo moi mikemike ba nzembo msuko do ba dédicace kotaki na sai ba mixage mais moi quelques chansons tikalaki esenga pena si la pena bien ba bazo son est bien qualité à son vous comprendre lo yango esenga ki pena que oui na vanda non mutu na travailler non après na ya moninga na uti na école na uti place OK oui moyembe ya munene donc bato bazo zelani ni Chiquito osala donc tant na yebi ke bato bazo zelani ni Chiquito osala donc na kolinga na sa eloko mote pona poka bazo zelanga mbangu poka ke na zwaki mbonga mutu donc fona bimisa mbala moko non esenga pena ke oui deti ba Eric Numbi ndenge ba na yembi ba Eric Numbi ba comme les blancs de na yebi ba ajout social de na yebi ba marché masengo benoze ko ajout social mais esenga pena ke oui babiloko na bango tout eza na son ya qualité moko ya bien clip to ka so chamsus na le lo beno se mingité wenga kuna mesana koloba te na mingi loyembo mais babi ke Luanda migolo moi dini mais on est ensemble quoi Luanda mneza moi kokita mais on est ensemble je bourre mbala Raoul Tono le prince des diamants tes yeux braqués sur moi Benoît Zekou équilibre nyonso esilinga. Et pendant que vous voyez toucher ton pan, makila yanjo te panzani. Alikoso. Na baku de tout aboli wa
lèvre ezanga antivol tala ndenge kaesika ninga lolemo basekousi bikal yango esukisi nga na lengi napikwami masala ya nzoto sentima yango na sede Abraham Mbayo Jobure Mbala bolingo elingaka se butu bakata likasa na tongo sele bakoma bilingi sécurité kanga fonke lelo tongo ekota te na kongo sele moloko atika te bongo na présence na yo échange nga vie de namour emballage ya pamba ebakisi ya petit namour na mituni estembuma gana ebaliaka eza nzete to ya bolingo tosuka bolingo jamais ezaleka ezetanisaka alphabet ya bolingo tes bras que c'est moi demoiselle équilibre nyonso esilinga ebongo ntango vwana netouche teka makila ya nzoto epanzani yolo plus Luanda Salvador Maya Abraham Mbayo continue meeting tepananga fanatika mongongo na yo continue meeting tepananga fanatika mongongo na yo poposo nzoto nanga meloma na pondembe na yo ade nakokoboyo te o Benoît Zekwe nakokotiko te o Benoît nakokoboyo te o Junior Itomae DJ Ans Lembinga mongongo na yo mokolo ya mbwe visita litoi na ngai je t'aime olobelaka nga nzoka ezalaka na nzala tro esilisa kolia proviso ya susi ezalaka na motema nakokoboyo te o Jambio Mambu nakokotiko te o Andrik Chibangwe Tony Mambo ya diga Mama muno Mama muno Santima nanga bolingo Benoît Zeku ashikotaka nga na fimbo na ye ya santima alingi kututela fyakola yango na lotela mama muno santima nanga bolingo Benoît Zeku ashikotaka nga na fimbo na ye ya santima alingi kututela fyakola yango na lotela tovandaki bibi nazo conseil tovandaki Benoît nazo conseil na ba 1h30 ma disparaître nzoka salaki nga je akekotanda mbeto sentima bolingo gogoe Yannick makambo sentima gogoe Kevin makambo sentima gogoe Eric Numbi sentima gogoe mabone se loko ya Benoît Zeku kata una po na okenti na sukana ajuda social wana eloko ya ajuda social pona yembeli pe baselo mulo pour les pétroliers dona yembeli pe ba Salvador Maya dona yembi Eric Numbi quand toi la les mannequins du FPI na profiter na pesi maman papa Constant Mbengele mbote FPI toujours donc makambo ezana ngo bien donc na batama ika mo loba trop Chikito ti ya moni ke na boya ki nanga mamboleka na ekana yaka kambala mo na makambo ngo ça va loko yeka na makambo mo timing otozana ngo wana to yaka pona makambo toke ne loko ya Eric Numbi quand toi la les mannequins du FPI Salvador Maya Rachel Malerembe na suka na likambo ona yanga bolingo kutu ya minele eske bomona te chake na rose mosusu koyana mosusu na likolo eske bakati ya mosisa ya bojingo lelelele agamba ywe lelelele Numbi yanga bolingo kutu ya minele eske bomona te chake na rose mosusu koyana mosusu na likolo eske bakati ya mosisa ya bojingo lelelele maître papa no lelelele Eric Numbi yaka Eric Numbi lokitoko kuta motema na libulu soki osali lokite na koya komisala mabe ata bilei na supu elengi kutu komeka te ezani
songisa pandamba molimo mama Eriki Numbie bolingo yo bandaki na nzela kelasi bolingo yo bandaki na nzela noirité Jésus teniance Pukotiki bajalou bakotali kamo yanga yo Pukotiki kibinyama kotali kamo yanga yo Salvador Maya Putama babotanga nanuna namati nanuna kakaboli ngoboete o nalovanga nanuna namati nanuna kakaboli ngoboete Eriki Numbi Studio beta betanga yanga bolingo kuchu ya mine Est-ce que mon ate jake na rose mosusu koyana mosusu na likolo Est-ce que bakati yo mosisa ya bojingo lelelele lelelele Eriki Numbi tasbir betelo bono olingo yango olobelaka ngai me pukumu yango na kati ya motema Arnaud de Misiato basekete pase ingénieur de moi caméra designer yanga bolingo kuchu ya minene mama est-ce que mon ate jake na rose Eriki Numbi napesa yo motema est-ce que bakati yo mosisa ya bojingo lelelele Benoît Zefoué Maître Paul Foyo Maboko Majorette Souga donc Tony Koko toke na oti na souga to yebika kini ndenge zalaka na ndenge mabete quoi o rense der so combien oli ou après ngana zalaka déjà prêt monite na lobby hein ngana zalaka déjà prêt donc na zapena prêt. Et puis, au travail pas moutou, aux organisés dans Manzembo déjà. Non, moni donc tu préparais ton départ. Nazalaki na école ya Baembe, c'est normal parce que na minute on a plus de 150 chansons. On a un mouvement aux Haïti point. Obi? Non, on est déjà les passés au moni ngana za na ngai descendant et musique ya ko na za koko ya génération nyonso. Talaka ba benganga président na neni. Et pas Jésus de Niansi yemoko. Donc ça président ya souk dernier président de ma génération. Oui, mon orgueil mon président non bimicité. Non, et ça on dit mais sur le marché. Et ça que on y a le sur la bimate. Obi, tenga na bimicité. Na bi on habité. Nous on peut cause on peut qui tourne na marché peu bozana. Tenga na bimicité. Na bimicité, au moins musique ils ont talenté. Musique ils ont mutu. Vous en prendre aux talenté mais c'est-à-dire mutu. Mutu fait ça la rate. Donc mutu non fait ça la fois et belo ni no sala. Donc babilo moi miki kontara o ba te belé ba baraté donc musique ezaka talenté ba te belé ba yemba ba o ba lekinga ba se belé vous comprendre donc ils sont nzambe ki bon nzambe nanu talaka nga fils à papa mikolo donc ki bon nzambe no mwana nzambe donc mosala et puis on tout fait ça la belé rozo sala et puis qualité et le rozo sala ben si on signé déjà contrat moi na maison moya la belle mon mais na minute on a zo lingana ko dévoiler on te yebi ki chassa na biso ndenge zalaka yo so bo dévoiler mais obiso to sito yo kitika biso ba jouer chroniqueur culturel to lo barat mabende ya Congo yango mais si c'est pas une information si elle est officieuse bon tant pis tant mieux si c'est elle est officielle tant yo loba mais moi je vous informe oyo biso to yogi na sewana ke Chikito a signé na Kofi Central non na lobi. Bon, et ça, on peut m'habiter, ça, maison, mais non, on a signé pour noter, non, on a signé pour noter, mais ça, on a au après. Pour l'instant, oui, mais non, le Kofi Central, on a pas si grand prêtre, mon pas au quoi d'accord, à man, moté place à Zali, parce que. Et elle est confirmée par un lobby. Non, on a le par rapport à l'idée à quoi d'accord, à man, hein, mon pas ou mon konzi, l'idée n'est il y a la belle pour la gêne et ça na idée bien ba vie ba sali ba carrière peine danger ba mambo danger ba sala ba monique ba soutenir pe ba gêne na moni ndenge Fabrigas va concert réseau betama biloko bon monde toi na Congo un jour peut au monde le roi de la forêt salion un musu peut au monde appelé papa chéri binadama vinanga souverain binadama leader à pembe ya mufude donc un jour vers le baquet a produit ndeti Abraham
omoni ke ezaka ke ba vie ba kompe na souci ba petit na bango félicitations ba frère rebelle pour la vie donc nga naza na place au ka nga nazali mais no yo lo bango après d'accord namoni Luanda batinga ba message ebele ba Olanda biso makasi ouais na Luanda na dit oyemba plus ouais donc na eloko ya sele mulopo parce que les pétroliers azo c'est là déjà parce que Djobour Mbala papa na Valjou donc na bengi si bato tout lelo boya na fêtard ya bébé Valjou kolia ko mela pena zoba kwa ayanga miso ekumisi nga nzoto ngambo miso elalaka te emoni sele mulopo otemeluli etini monoko eloba nalingi I love you baby Shiki I love you Mathieu Madiame baby obla pour dépasser mon thème on va que conseil sanga bachete na malolo bueno pour dépasser mon thème on va que conseil sanga bachete na bolingo c'est les asamos suni plat préféré na polaye tout le monde là te distaka na mine pena shinaka c'est na 3h du matin na 4h na fazaka na ngai mais va profiter on va mettre à faire na bolingo non 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 mais va profiter on va mettre à faire na bolingo c'est les moulots pour les pétroliers oyanga miso ekumisi nga nzoto ngambo miso elalaka te emonisele moloko motema eluli etindi monoko eloba nalingi I love you baby Shiki I love you sele moloko baby yobla odepase motema na nga olobaki okosalisanga bajete na bolingo mais baprofite on va mettre à faire la bolingo mais va profiter on va mettre à faire la bolingo va passer la monama chérie au castre yango atana yo kikosa ya bolingo motele sont refusés bolingo komi ko respirer na basan catastrophe papa sera mon mama atana yo kikosa ya bolingo motele sont refusés bolingo komi ko respirer na basan catastrophe nakoma monologue na kata chambre nakoma monologue na kata chambre atana banzela nakoma komilobela senga imokwe o buta lelo yo nakobima na nani ye babizu nanga na litama ya nani ye bakarese nanga na dolo ya nani ye sele moto kuna epai yosa eske yosa bien yebanga yawa matanga e kuna epai yosa soki ayo maboko ezokarese nani. Merci. Tant que l'inde côté bandi on compte à Musimbo na leli bon on va peut-être que vous clôturer nango ouais parce que il faut la combinaison de émission un mot de la fin quand même pour nalelo pour nalelo et l'on a lingana le bara bato pena au baosela na boyende ko za pressé pour biloko mbango on même titre nan ngana ibiso kina na te album on a obimisa 10 titre la moya nino chi obi titre album on a monté moi les gars déjà il bien on va béton quelque part on a beau le ba maintenant au bon bango non semaine prochaine en attendant pour signer notre contrat dans label non Maramuto ça déjà bien signature et musu peut-être la semaine chiki to si paquet na epena ninge zalara les gars zalara paquet on a ba bon melinga wana donc ezali moi ba avocat il faut balanda Maramuto dossier fait batanga ba dossier tout ninge zalara ba vérifier to ebelo nini obiso to lingi na o ba on balingi pour les soleils ça va bien quoi album est marquant d'ici juin bah on a album avec fils à papa ils ont déjà pour fils à papa Nicolas il y a na ba élément au saranate parce que talaka na bombi no biloko ebele o batu no ba yo kité
et on a bien profité na pesa pe papa plus ma vie moté na opportunité pe sibiso merci mingi na Abraham Mayo et puis na ba master na tout ba junior itoma le pétrolier na bosente ba nati mondabi ba Christian Kimbuta ba tout ba linga Shikito maître papa na zolandanga mon avocat na pesa moté place azali makambo eza style pe na mouvement vandi CG Calais place aza mambote ça kitoko Tony Koko to voyager kuna sele mulopo lelo pena to kutana et pas ya Jobo Mbala pour l'anniversaire ya bébé. Voilà. Merci Chikito. Et puis Alex Fumous Benoît Zeko Zolanda. Oui, biselanga na Benoît Zeko. Ouais. Na Salvador Maya. Yolo plus Luanda. Mawa. Ya ton pas Salvador Mawa. Na biga Mawa. Ya lobi ke o tia fond na mamba Chikita sombi lupango na bango. Tenga na bi Mawa. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Succès des stars. Mesdames et messieurs, un grand remerciement à l'homme qu'on appelle de Big Vision, doublement élu na Moamba. L'homme qu'on appelle le patron, le président national du CNC. CNC, c'est une réalité vivante en République démocratique du Congo. L'honorable Pius Mwabilo Mbayo Mukala, le quadra député national. C'est lui le papa qui nous encadre avec plaisir. Et nous pensons à toutes les dames. Merci to Kinamwa Souka à moi Nabino. Mais maman Brigitte Mwabilou, puisqu'on dira à côté d'un grand homme, il y a toujours une grande dame. Merci maman également à maman Christelle Mwabilou Midagou qui est en train de suivre cette émission. Et la réserve de la République, Brandon Midagou. Merci à vous d'avoir suivi cette émission Succès de Stars. On vous retrouve en rediffusion demain dimanche à 1h déjà du matin pour la rediffusion. Mais pour un nouveau numéro, c'est le samedi prochain. À suivre avec plaisir, Serge Mabélé. Bon anniversaire à vous, merci de venir à Kinshasa. Merci à toute la grande équipe de cette émission. Lodi Choumou, merci pour l'information à Ouata. Laurent Obina Longo était au Zelaka Kaki Pax. Au peut ça sauve vraie information. Merci. Alors, Chiki, tu aussi Sanayo. Ouais. Ça l'a bien. Pour na Facebook bazo pirater biso trop et dans les moto mo ba pirater nga pena na Facebook na ngana informer ga batangola batapoto ba ba tinda balar pour na ba mabanga parce que dans Facebook mo boye ba sala ngona ilongi nanga po asinga bat bambonga ba mabanga donc mutu tout oge au contenir na nzela Facebook ayi ba ngona sanga ite alukanga na nzela mususu kwa ele na informer batu to ke na biso to leka parce que bless duda mo chino zolanda joli niwa oh putwa lelo yo Akobi manani babisu nanga Anita manani bakares nanga Natolo nani Sele Moroko una epanosa est-ce que vous saviez yebanga yawa matanga Una epayosa Soki ayo maboko Nakobi manani Anita manani Natolo nani Sele Moroko una epanosa est-ce que vous saviez yebanga yawa matanga Una epayosa Soki ayo maboko et